Tomokile kelama Isalima mibu hebele Olelo ye banite Mote balandi ya fufa télévision pe boye ibolamu na émission mokolo lelo. Émission mokolo lelo ekotelaka bino na kati ya bandako pona kotangisa biso calendrier négro africain manaka ya bokoko ya baindo. Ya solo olobi nga pela anniversaire na le 3 mars fona fêter. Likanisi ya koloba le 3 mars wana ezalaki musala monene. Oyo ba chercheur basalaki pona koluka ko créer manaka kasi manaka ezalaka universel te tolobaka tango nyonso bato na bato ba créer ki manaka na bango kolandela ba maye ya motuya oyo elekaki na kati ya nature na bango lenge batangelaki nature na bango nde esalaki ete bakoka bongo kokela manaka nde eselingisaki bakoko na biso ko créer calendrier négro africain oyo tomelaka awa na kati ya émission mokolo lelo lelo na kati ya calendrier négro africain tozali konto mwa tukumi balela moko sanza ya motoba bopemi ya motoba mobu mokamba na tukumi sato na mibale kaka na deuxième saison na biso oyo ezali eleko ya kianzu to suka kaka wana te kopesa bino manaka ya bokoko ya baindo to pesa bino pe susu manaka na kati ya calendrier gréco-romain po ete bososoli ekoka kozala leo na kati ya calendrier gréco-romain le lenge bozali komona tozali mercredi le 3 mars 2021 wana ezali ba manaka nyonso mibale oyo tokumbelaka bino na émission mokolo lelo to suka kaka wana te balandi na biso ya Vuvam télévision Butuke no mbote Mbotama elamu Tokomi na tango oyo totombelaka bae ba oyo banso bobotama mokolo yango bambotama elamu na bae banso bobotama lelo le 3 mars Vuvam télévision émission mokolo lelo etombeli bino bambutukulu ya mbote totombeli bambutukulu ya mbote na mbasi na biso nengwa princesse Amboyo Samba tombeli bambotama elamu babutukulu ya mbote nengwa princesse Amboyo Samba bambotama elamu totombeli susu mbotama elamu na nengwa Midaki Ngemba oyo azali nsadisi na kati ya religion africaine mbotama elamu lisusu mbutukulu ya mbote na tata Mamvungu Ankusu oyo azali mobundi na kati ya kimfuka ya nengwa nzinga kubiki bana nyonso ya nengwa nzinga totombeli bino bambotama elamu mbutukulu ya mbote pona kosukisa na lelo le 3 mars tombeli mbutukulu ya mbote na nengwa ditulomba luviluku totombeli yo botama elamu botami lelo nengwa luviluku azo fêter 50e anniversaire na ye tombeli botama elamu ulululululu tozangi kuna epai ya nkumunga la 9 lumière totala lolenge nini babongeli po ete za mokolo na bango botama elamu If
motama elamu tukulu ya mbote tozongi lisusu kuna na nsima ya régie kotala video du jour nini oyo tokumbeli bino na kati ya émission mokolo mwa. Mais peuple a kosepela pour le quoi yazaki fanatique siko ya opposition peuple a kosepela muta majorité akima kende na opposition ndenge pe lelo ezosala ke lokola tango passation ya pouvoir na mboka na biso ezosala bomoni opposition ezalaki na ampleur nango sentiment wana ya bomoko ezalaki na bango te même na population nde ezosala sikoyo ke ntango bazowuta ndakisa bato ya FCC bazokende na côté ya cash to ya union sacrée bazalaki plus pour opposition pour division nde sikoyo babeti maboko sikoyo mutu moko kaka ya union sacrée alongwa alobi te nga na ke korejoindre FCC bakobenge traître lisusu ozomona donc trahison sikoyo mundele kuna bandi azoseka parce que awawa ba victoire même bazo prononcer eza ba victoire ya ndenge nini sur bino moko wana ezaka victoire te bozolonga banani po bozobunda bino na bino bozoswana bino na bino bozolonga banani bakoteli bino na kati ya lopango batie bino songi bakulutu na baleki bozobunda siko bozoloba ke tolongi entre temps bozopesa avantage na monguna oyo azolinga botola bino lopango balanzi ya fufa mu télévision wana ezalaki elili ya mokolo oyo tomimelaka bino tolobaka ntango nyonso ezalaka liteya oyo esengelaka bosimba yo osimbi nini biso tosimbi nini tosalelaka mingi ya motu ya émission mokolo mwa lelo na kati ya fufa mu télévision elingi koyebisa yo nini oyo esengeli osala wana ezalaki video du jour na biso ya mokolo ya lelo na kati ya émission na biso pe ebendi suka ya émission mokolo mwa lelo soki tokomelaki bino na kati ya bandako na bonzenga nyonso na kitoko nyonso tiki ete totonda botondi na tata superlatif na ntimba bango bazalaki na nsima ya bilili basungamaki mpe na tata kuba nkumungala 9 lumière bazalaki kuna na eteni ya montage biso na bino tokutani na mikolo mizali koya konto elamu na mabota mabino. Ibele ba yebite utamokile kelama isalima mibu hebele olelo ye bandite